Lelo nazo soki na biri na janvier nazo rédiquer bango ba mboa ba na kati ya cage mutu na tambola ne mwa mukeza nani abiri po abiri mo elongia eza na mwa passable bo tourner ki na etomona ke mwa litame eza zo forcer na mais aza mal éduqué aza na na otambola na ye nazo recadrer mais janvier tellement za munoko mabeli to ibakata vilaine ya ba vilain na bombie na cage. Vous comprenez? C'est que bango to ba finga Karine il faut na rédiquer bango. Alors qu'est-ce qui a fait que la baronne a sa photo il y a la baronne Yemoko a tia beda chou et puis a tia grâce mbizi à Sangisa. Tellement grâce mbizi aza Thomson mutakala ya Paris hein ozaki ogumbi ka koleki ogumbi ka koleki est-ce que vraiment okoyeba mwana mwasi mo botanga bikaka za mo mnoko munene ba moko na yebi na yebi ke mwasi makolo mike nzoto mike longi mabe makasi eza grâce tembo ya munoko munene de grâce tembo tanga lobi bon munoko munene na réfléchir deux fois ten internet obi ke grâce tembo mbala mo na comprendre que te eza grâce mbizi nde mutu aza munoko munene oleki grâce mbizi na kitoko na ba moyi na biso akini na banzala na biso mais grâce mbizi na koyebisa ye ka ke non abeda choix ki poto pona asala ba affaire privé na ye mbizi adembela Karine moni soko za vilaine hein so boza bozo tambola vilaine na mwana mwasi na groupe bokoza mwa 4 boyebi ke de baza bilongi mabe ango kutu bakoma kozwa ba mibali o lelo peut-être ayeba bimai na Karine amoni ke simbita atiki omona grâce mbizi asa nini aweleli azwa ki jeune wana za mutu dikoso ndie koko bilali wana dondi so dondi tala dikosi papi diembelas awelela ki azwa ki epo Karine asundola kaye yango pe na bisaka dondi ke mutu wana falo tela ngo ata babindenge yemoni ngidi ya banda tia babi mais dikoso kenda nango kakaboy ozwi dikoso komo tambusa ngo kana grâce mbizi kakaboy ya ba une semaine na yambaki yo répondaki ozobenga mkolo chaîne ayo abir sur à propos Athéna qui est pas la mère de la Chine. Nazana bambola nga ba misatu, nazana abir. Nana janvier. Nana nyamakor. Janvier na abir. Ba yo senga la baronne, pardon. Alors biso bi ke sentinelle à la Chine ezayo. Janvier abir nyamakor bakokota te. Bakozonga te. Botelema eza je ya mida la Taylor na epave mo ogugu gaga. Bango batu batindi batu wana pona basala nini baya ba comprendre tactique de jeunes biso ndenge tozo évoluer pona ba pesa rapport kuna janvier kala mingi te bomona pe janvier oh ma bende milangi na somba kala mingi te bomona bon Rossi TV kuna to mona ba théâtre ba émission ba eloko musical political chronical sportical karatécal nyonso na Rossi News TV. Abonnement à s'abonner à kaka. O s'abonner, ok la notification. Kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV. Ne makambo. Ochaka Linette na Rossi News TV pour na s'abonner. Bonjour à abonnés sur Rossi News Télévision. Merci pour la fidélité. Bosé le matin pour l'accès à travers l'émission Nabino Fort et Vert. Et c'est toujours moi la vôtre devant vous. Sarah Matoumona, autrement dit Marcelo de la presse. Je dis un grand merci à mon caméraman Mira Kinze, papa na Pedro et Mirador. Et aussi à Madame Ronsi Moufonso, ni Mama, autrement dit la patrona. Et aussi à Monsieur les DG. Pourquoi ne pas dire un grand merci à la famille Kiambi, Nelson Kiambi, Tabita Kiambi, Nene Kiambi, Sephora Kiambi et Elvaro Kiambi. Bonjour à toi et aussi un grand bonjour à Miel Nzio, le grand Voulouzi. Pourquoi pas dire un grand merci encore à Sarah Konga la parisienne, Lionel Le Poète et le grand DJ. Bonjour à toi. La famille Matumona, Jessie Matumona, Fanny Matumona, Steve Matumona, Sam Matumona, le cœur de son cœur, Annette et Choto. Merci beaucoup à toi. Moi Ben Bekam, l'histoire vraie. Bonjour à toi. Fanny News sur Rossi News Télévision, une émission de Bino Béron Rouge. Beta masolo ya maxi single ya Karine Mokonzi o eza bongo déjà na marché solitude o embeli bongo abeda chou et aussi mamboza héroïne na internet janvier na bire basengi sinorita bolingisi tumika siko koyeba à travers toyeba mona pa Bérin Rouge des soldats makasi ya Karine Mokonzi babika na bango batika ngo pa chinois est-ce que baroza l'accepter est-ce que barondima bazonga toté et aussi solitude ya la baronne pandi batumitu toyebike yena grâce mbizi mikolo ezo simba te grâce mbizi pété mutu azo finga sinorita na ndenge moko ezala raté yango na bengi Bérin Rouge ya za soldat Karine Mokonzi me kopita so éclaircissement précisément est-ce que bire na janvier bazala bienvenue na Chine ba ko accepter bango
Karine Mokonzi aussi na Grâce Mbizi eloko ni ezoleka wana bato o ba mo wela bedashu o soldat Karine Mokonzi ça déjà entraîné à kota tumeka mako beta masolo wana. Bonjour. Boni. Bonjour malgré balobi ke babi Kinshasa couronné zate. On va kosela ki ba joueur wana ezali lokuta donc couronné zate. Bonjour na nous abonné à chaîne Oyoyo en tout cas émission mo ya qualité ya propre. Beret rouge ayaka ko répondre na opesa na merci na batuto ba soutenir biso oyo balingaka biso ba encourager biso de long de près donc on est là pour ça. Tout va na biso. On est là. Voilà, comme je vous ai annoncé, chers internautes, Beret rouge soldat makasa Karine Mokonzi. Je suis bon moni c'est kaina mambo eza sûr o eza yango. Beret boni signorita. Ouais, signorita super tantine, autrement dit Karine Mokonzi, la baronne, la patronne, aza pena superposée. En Belgique, bah jour en Belgique, moi sur PS internet et lengi, ceux qui a zate internet et koufi. Donc internet existe à pour na Karine, sans Karine internet c'est zalaté donc il y a un moni qui zo sala kaka bien, bah bazora ba actualité, bazora zo moi ma sola robeta pour Karine de makambo, sans Karine YouTube rodaé. On m'a déjà voyagé babi à Mukanda à Belgique. Te Karine mais ça coûte maman Mukanda te Karine qui n'a déjà ba Belgique ba Paris donc Europe ou nation na rango bino mombo yebi mundela zana ba jeune sala keno rosa na Mukanda te mais moi ba tactique déjà ba laisser passer ba carte à séjour donc elle est vraiment super posée na PC mbote sikaza moi la moi so azo pesara toujours elengi na YouTube sans y YouTube et rosa la te donc on est là maman. Voilà, évolution et solitude de Kinindini. Ouais, avant tout kotana nukuna na repesa na merci na baeba soutenir Karine Mokonzi na benga ba chinois hein ba chinois ya Karine Mokonzi ba mère wana na ba père wana ba sala ke la chinoise là la chinoise a force et soutenir biso ba biso lelo so monique tozo vivre to damé ezaka grâce à ba chinois et au fandi pena bo monique code par rapport à ba chinois en tout cas na pesi bango mbote. Nous les pena à Karine ezo kende bien parce que biso to ebelo mosusu te Karine sala neka musique. À part musique, bah télé-réalité, bah live nae et si les mêmes akamba ben sil to afinga ki to lo baki bonenge to zomona bah tu misu le lo pour damer bien pour vivre bien il faut afinga Karine donc Karine ba gloire ba salité wana za la raté biso to sala ka boulot bo utaki ozo ba confinement bo utaki ozo ba DJ Arafat le loyo to zaiki na molasso to faisait tant biso bango bazola la biso to travailler. Karine abandaki ko travailler du jour au jour tozo travailler azo benga bere kota boye sala boye kutana mutu boye bokende studio il faut tika ya sala lelo boye ti lelo yo sibitement ba moni peut-être pona ba mona on dirait ça brisque or que biso to banda au travailler lelo ba moni abedashu ngakuti na boya titre wana bazoloba o nini titre ngakuti na kena na titre kambala mo abedashu abedashu po eloko kati makambo ya ngwana eloko bouleverser batu mitu baluka ba tourner ba sala ba finga abedashu et Karine Mokonzi na habité zone ne featuring a Jibe Mpiana na papa Wemba hein voilà d'ailleurs je te démarrer ba moi la carte émission ce qu'on na banane na Karine na bedashu nanya kende vers muninga non muto okende vers muninga boyebi ke abedashu na 1 na pesi na nous prêtre mbote sikaza abedashu na pesi Eric Mandala mbote sikaza bato pena bazo simba Kinshasa na minito abedashu azalaka médiatisé te abimaka na TV te muto azalaka télévisé eza Karine Mokonzi donc lisolo kuteza obomba te Karine yemoko ase alobi en parce que bantimanke to bantimangolo bayaki netika ke ongai nde Karine awelelaka te signorita awelelaka na ete yaki na malembe abedashu nde mutabandaki koluka Karine makambo to lo bana sentiment te caméra yango yo ezozwa biso image abedashu alandaka makambo ya Karine alanda makambo ya bato ba défendre Karine no ba défendre na ya abedashu po tango a signé contrat na patron na biso eza Karine Mokonzi directement pas signé contrat na biso voilà na ba chinois na ba biso ba beret rouge donc eza automatiquement to le belaye donc patron abedashu bogos mutaluka et Karine Mokonzi par rapport ya ba activité na ye ba biloko na ye o alinga ki peut-être le loke signorita banda pe ko lobelango biso pe to banda ko lobelango po ça la bien donc abedashu nde mutakene ki vers Karine que non nazana posa na yo to solola ba bisinga ke non ofandisa pena YouTube wana soki yote mutu mususu azate donc ya robomba ezate yo nanga to bi ke sans Karine YouTube ko daye donc ya moni a contacter ki Karine Mokonzi
bon Karine pa atali ke biso tozosala musala musala na biso pe oto sala eza nango ya kofinga te eza nango ba télé réalité musique na ngai c'est tout à fait normal abe da choix sanini a contacter nga po omoni ko luka mutu ezo dépendre pe na éducation voilà okokende ko luka mal éduqué mo boye te mona makango moko boye pona bosala ki amitié na net abe da choix so aluki batu mususu na ba contact ote to sala bo ba ko tacher. Voilà, il y a un monnaie que non de préférence n'a contacté Karine Mokondi pour y avoir ma cam internet. Ceux qui abandonnent le belang appellent le moins visibilité au salanini et romata. Donc c'est un peu ça Bedachou Mtalukai Karine donc Karine Alukai qui était maintenant wayo qui appelle ya Bedachou. Akobo ya rundi mangote. Andimi wayo qui Bedachou peba solo là Karine pendant 1h30 minutes. Oui, zala ikake non futo zala na yo to sala boy moyen to dévoiler makambwana ezate wana ezali boke ba stratégie na bisoka en coulisses donc abeda choix sola na Karine abwaka pe nswaka nswaka kutu tango ya Karine leka sala ngo émission non mbongo abeda choix boya abayike non so ina peso 30 000 20 000 10 000 kolobango na batu te po eza babiloko na nga ba secret na nga babiloko kana sala donc tout comme peut lelo peut-être beaucoup mon a beré na moi catch mon robo abeda chou mutapesi donc toro loba te po eza boulot na biso tozo sala esika toli la yango wana donc abeda chou mutaluka ki sinorita mais siko moto ezo pela na sia batu musu bazo loba parce que batu musu bamona ki moto te jalousie lobaka bien to changer makamte loba jalousie ezo bota c'est sa question voilà batu bamona ki ba live ba vidéo ya Grâce Mbizi na abeda chou ya liboso et après au mona la baronne balamako a embeli abeda chunzembo alors bato solo ba que contrat wana ezalaki ya Grâce Mbizi yenda beti muninga bala likolo pona obandana na pesi na mbote na bayeba ngayo ba soutenir nga ba pesa nga mo ba conseil na pesi mbote na prêtre Son Félix Drichalako depuis États-Unis un prêtre parmi les prêtres l'homme qui reste dans un pays là où tout le monde rêve d'aller prêtre Béré Rougeyo. Pour nous rebandomoni une question autour de Grâce Mbizi. Grâce Mbizi, aza mwana mwasi oyo aza un an aza congolaise ya biso ata Brazzavilloise. So na loba makambo Grâce Mbizi pesa ngana souci. Pour na ndenge ya Grâce Mbizi ndenge azana, il faut soutenir kutu serne Karine. Ozomona nga lelo na yoka soni te soki oza bien ozana makambo na ona ya na diembela na simano pesa nga makambo. Ozo comprendre lelo Karine Mokondi ndenga za na koyoka soni te pona diembela ya pesa nga makambo. Mais lo rebomaka ser na biso na eza nini soni. Grâce Mbizi te mama yo komo tuno lingi na kende na ndenge na kenda. Grâce Mbizi a diembela ka Karine. Moni soko za vilaine so boza bozo tambola vilaine na mwana mwasi na groupe bokoza moi 4 boyebi ke de baza bilongi mabe moi mibale pe baza bilongi kitoko mais tambo zo tambola soki mobali abengi na nzela so tali la plupart baso kitoko ba kiparateur au moins na beti ne pena kara kipete faut ba bengi 3 fois 4 fois pour azana confiance ya nzoto na ye ozo mona yebi ke nga pena simanteri c'est bon display kitoko donc ana rien envier ceux qui a eu qui signal wana mais basi ya bilongi mabe net ba Grâce Mbizi wana ba Grâce Tembo, Grâce Mbizi, Grâce Tembo, Midala Taylor, et pas vraiment Gugu Gaga Myriam. Hein? Basa bilongi mabe. Maman, ataku to beti siffler te monore bongam po beta siffler ya otala. Na peut sozo comprendre. Wana nazo répondre na Grâce Mbizi ndongo tunike na vidéo basala ki na beda chou bat balobi ke ya Karine ndalandi. Ya ona zo biso ke Grâce Mbizi tellement zelongi mabe monoko lokola sou kilote sil élastique. Tant yoki qui a beda choix commune à Paris ayaki ba faire privé na ye il faut ça ni awele la po batu basala nini batala yo kanti Grâce Mbizi ne longiana ye mombo nani otala visibilité ni Grâce Mbizi azana mama yo zana kini kutu tala nengo zo bimse longi kitoko obike ngana lula okutu fora wa mwasi kitoko obala obalate ngape na zana ngai donc oleki Grâce Mbizi na kitoko na ba moyi na biso akini na banzala na biso mais Grâce Mbizi na royebisa eka ke no abeda choix ki poto pona asala ba faire privé na ye ozomona azai pe na posa mona Karine mais Karine alungwa ki Paris azonga déjà Belgique kokoma siko abeda choix komi tellement Grâce Mbizi aza Thomson mutakala ya Paris hein ozaki ogumbi ka koleki sikoyo tellement aza trembalado atambola fort ayoki ka lisolo ki wa beda choix za il faut ça ni a précipité pour moi visibilité bat basa nini ba mona ye na rapidité qui a contacté abeda chou
pe aluka ikuta Abeda Chou te na restaurant bat baye batere Abeda Chou auto dame na ba bureau ne bazo bima grâce Mbizi amoniono na ninga sala selfie na yo. Vous comprenez? Asenga keta yebisa ke pete ko tende na za boye na za chroniqueuse moko boye na lobaka boye. Te zaka kamoni ba Abeda Chou ba figura moko boye bilongi monso otali yango boye eza un peu connu par rapport ya za homme d'affaires na mboka oyo. Donc c'est fort et possible à quoi accorder moi photo moi vidéo et les qui n'ont pas sur hôtel prévenu que na vidéo ana lobani. Aloba elo roté. A Monica que Tchel morobo azotambola na Paris à Ndumba morobo ya munoko solo. Aye na kaka peut-être to sala kaka moi vidéo ya par rapport ndenge zala. Nda rapidité qui basali vidéo ana. Siko tang basali vidéo. Vu que Abeda Chou ayebine makambo na ndenge tambola ate. Asali vidéo ake na eta koti na kara démarrer. Mais grâce Mbizi aza longi mabe mwana mwasi wa vilaine wana vilaine ya banzele tout internet. Ayo tala habité. Ngai funa welela yango. Vous comprenez? Il faut na welela pona par rapport à l'actualité ba mona ngai ke ndenge za boye ngana yeba na Abeda Chou. Vous comprenez? Masaleka boyeko ouais quand na banda lo babo comprendre réalité à kini donc Kinshasa zozo sale émission ki o mabende milangi tozo somba donc kini za non ka bon donc janvier kala mingi te bomo na pe janvier o mabende milangi na somba kala mingi te bomo na bon na zaina na makambo grâce Mbizi banini. Donc grâce Mbizi awelela ki par rapport à image moi visibilité ba mona ke non azali. Vous comprenez? Te Abeda Chou yela ki était. Abeda Chou yela ki makambo na privé. Mais grâce Mbizi azaneti bana baso bazabilongi mabe ba welela kana appel ya basa kitoro. Donc moi ça kitoro ezande Karine. Voilà. Appel les akinde ya Karine Mokonzi. Pour Abeda Chou ndenga ki Paris abika ki Karine azana Paris to komona na to solo to développer makambo na biso po bazana contrat na Abeda Chou. Ozomona. Mais tant waye est arrivé que Karine azali sous na Paris te azali na Belgique. Pas auto longwa Paris azonga Belgique. Tant a combiné grâce tembo grâce Mbizi asani. A rapidité basa la vidéo pour na visibilité. Tant a zu vidéo ana Abeda Chou akena ya asani. A publié ngo Abeda Chou pa yeba que non ezala ele kana ba TV mukili romona ngo tant wasali ngo abandi siko koyemba. Onga kutundenga na za boye des fois te Abeda Chou ayebi ngai est-ce que yo so mona Karina le ka banda loboke nga na za boye Abeda Chou boye na boye rien Karina zo sala ka boulot na ye mais tant wa bandi ko lobela ngo bat basani babi ah yo comme osali boye nzambe kutunde za Karine yo zo ndiye Satan bon problème ezate poto laksa que yo za Satan Karine nde nzambe bon Karine sala nini biso ba chinois ozomona o Karine sala ki sala na volonté na été na volonté ba chinois na Abeda Chou ba benga Abeda Chou babi oh yo ye awa wana poto okutani kutu na mwana mwasa munoro munene lokwa sukilo te sile élastique osali na vidéo et pourquoi pas na moko nzambe internet okosala na vidéo Abeda Chou abitenga na Paris rien n'empêche que Karine ya ozomona Abeda Chou apesa mbongo na yi ozo comprendre afuta billet na ekolungwa ya Karine na Paris na Belgique ti na Paris. Tout comme Karine Koko ya na ba taxi à Léo Tamtam voyage on a pesi mbota Léo Tamtam voyage Paris et nani Bruxelles donc atambola donc Karine a qui na vol a zupé na avion de Belgique ti Paris aye ba kutana Abeda Chou ba sololi bango abande mbala mona vidéo te ba sololi Karine ndenge nini bo évolution makambo zo ken Karine c'est non c'est bon makambo to ezo c'est passé vraiment superposé. Abi bon problème ezate toko kabonaka boyete pona yaki awa fimoko soit disant na yebi pété okoyeba fimoko boyaza mo munoko munene boye vilaine boye Karine abi ah na yebite parmi basi babilongi munene munoko munene na yebite na ko benga beret rouge na tuna eponga vraiment na koka makambo wana te nde Karine benga ngai ah beret rouge ba yebisinga ki o mutu moko boye kota abiri yo kota wana abiri azobi maka pamba na lupang donc nazo zongisaka nazana abiri na janvier to koma kuna donc Karine bengi nga tuninga bino est-ce que vraiment okoyeba mwana mwasi mo botanga bika za mo mnoko munene ba moko na yebi ke mwasi makolo mike nzoto mike longi mabe makasi eza grâce tembo te grâce tembo ya munoko munene ne grâce tembo tanga lobi bon munoko munene na réfléchir des fois ten internet tobi que grâce tembo mbala mona comprendre que te eza grâce Mbizi nde mutu aza munoko munene nde na sai Karine habité c'est que selfie anozoloba ba sala ki yango na grâce Mbizi
Donc Karine ayebisi Abedachou non aza concert na nga moko boye awelela ka makam na ngai mais nga moyen expliquer exact nga na expliquer ki Abedachou pour Karine pena ba biloko na kota raté ye soki rankine ezana ba Eminem soki ezana ba prêtre États-Unis wana ça va ba makamba mike na wana tikela ngai ngande mna expliquer ki Abedachou ke non eza grâce mbizi oya munoko munene yende mutarapita ko sala vidéo na boye a regretter kuta mais pourquoi na ko sala vidéo na il fallait boye bisangai na mono ne réputation na ngi ko beba na c'était ko beba te biso vraiment tozana rien que pour na ko soigner donc c'est un peu ça ya welela ki eloko moko te zande grâce mbizi nde muta welela ki eloko wana ya sala vidéo wana na Abedachou. Alors, qu'est-ce qui a fait que la baronne a sa photo, il y a la baronne Yemoko, il y a Abedachou et puis il y a Grâce Mbizi à Sangiza. Moi, elle tient sur moi, capture Wana, tout le monde a commenté est-ce que Dani, Grâce Mbizi a répondre, n'a fingi, tient sur moi. Moni bololé à moi la moi sur Wana, au babenga moi sa souka mulongo ya basi nyoso, Grâce Mbizi, yene zawana Karine de Mutaofulaye. Vous comprenez? Karine a monté maman. Karine a maman sociale ou bien maman sociale. Mère de la chic. Voilà. Donc, tant qu'on a vu photo na yé, vous voyez bien que Grâce Mbizi a vilaine. Mais bah vu photo à vilaine, bah tu vois là bah tu Abedachou bah tu na Karine c'est que bah ça ni. Bazo ça diote bazo fou la yé. Pour ça na ezala ki ba mona yé na Abedachou et ça la yé. Karine a monté maman a tel habité comme azali na souci Abedachou. Vous comprenez? Nga na luka Abedachou te ma Abedachou a lukinga par rapport ya musala. Na ebite to lo balelo Grâce Mbizi na Abedachou ba na contrat. Ba Grâce Mbizi a lobela nini? Abeta nzembo moko na vena biso généreuse et simbate. Eleka nango. Vous comprenez? Oui, tika les boulot à Karine de muto sala musala ne parce que ba signé contrat na Abedachou. Grâce Mbizi a signé contrat na Abedachou. Et loko moté. Ceux que moni Karine a tie photo bongo ezaka rapport na olaxa ba onke biso toza clean. Mutema pembe lokola polo lati. Donc toza la problème te ba onde mutema na bango eza makila. Ya moni Karine a zu photo ya ye vilaine wana. Atie na Abedachou po basala nini? Ba pese makamu po posa nezaki nini visibilité. A mona na batu ba yeba yango Karine a foulier ayeba na bima pe na miso abatu po nanu abima te yango Karine abimise photo ya ye na Abedachou na Karine yango pesi makamu. Mère de la Chine a sali yango ndo lobi na motema na malamu. Alors le contraire Grâce Mbizi ko finga nyoso afingi pa moni yango. Oui, Karine babandi ofinga ele lote. Karine babandi ofinga ete batutu bafinga Karine batomba en échec. Prévenez que yo mozo mona masolo ndenge ezokende batuto bafingi Karine bazosuka ka en échec. Donc na ebisa ki bino ke bango tout bakosenga pardon. Beaucoup ne simbaka te. Biso na bango to travail entreprise moko patron azaka Karine Mokonzi. Sauf que biso to zwa salaire bango bazwa salaire te. Ozomona biso to zwa salaire net nga boye ba mama bana membre la choupette officielle, hein, la choupette officielle atindaka. Diboma na Karine atindaka, mama Freddy Vegas atindaka, mama Anna Mokonzi atindaka. Renaline coach officiel atindaka. Donc batwana tout batindaka po biso toza bana ba chinois. Mais siko yebisa ngai bango ndenge bazawana ba vivara na nini. Eloko moko te yango monike ba Grâce Mbizi ba Grâce Tembo il faut basangana ba ya ofinga ka Karine. Karine azane eloko elle a rien à voir na makam na bango. Prévenez que ba misusu ba senga pardon. Atindi charge na bango ezana maboko na nga donc ngande mutu funa ndima. Na oui, nga vana ndima ifuna rédiquer bato wana na tala ke no o toko valider akota o toko valider te aza bien te. Yango monique charge na bango nyonso ezana maboko na nga donc ya rolobeza te mama, ya rolobeza te. Alors contraire wana na Abedachou zaka pona nzembo wana to contrat ezaka pona nzembo te to akuta makambo ebele futo sala na Abedachou makambo eza vraiment ebele bobi ka Abedachou azana ba compagnie aza lelo na koloba ke non prêtre moko afandisi pena masolo na kin donc contrat ezaka pona nzembo te nzembo kutu wana Abedachou asenga ki yango te Signorita nda tala bi Abedachou kala minta anniversaire na déjà nazo signaler na ba chinois ba yebi na ba yebi te bientôt les anniversaire Abedachou yango Karine Mokonzi na fair play ya saleli frère na Nzembo wana donc ayembela Abedachou Nzembo mobimba wana boyiki ke Nzembo pena texte ya bien mélodie ya bien pe bato ba bando kanisa ke Karine ayembara bien te Signorita yo wana bando yemba ozomona eloko nyonso bandaka malembe voilà donc malembe lelo Karine akomo yemba akomo pesa makambo donc to pesa chance moi na moi c'est anaza pas même na 2 ans ya koyemba
pas même na une année. Donc eza ba nzembo moko boye na koloba ke abandi koyemba mais so yoki nzembo wana mère na zo bisa oka vraiment ke Karine ayembi na mutema na ye. Hein? Na mutema na ye pena tango na loba mutema seke abimisi o ezali kati na ye. Ayembela ngwa bedashu. Donc yango ozomona makambu yangwana. Donc loko ko bakiseza te donc biso to na contrat ya musala. To na contrat ba aventure te ke na ye kaka na zui o patron bedashu boye na boye silité. Biso to na contrat musala o Karine soki bedashu asina contrat na été peut-être ilingeza la kaka dédicace na pesi mbote na bedashu mais soki tozo fandele tongo midi pourquoi c'est que to na contrat moko eza sur papier. Nous avons un contrat de salama par réseau sociaux kaka voilà te contrat ça a signé a tindi Karine pa tali a bengi beret rouge et manager ils ont nini koto na moniteur la batinde nga boye abwaki la kinga ina tel na habité mami ngana na kini na monino validé ngo manager pe atali kuna habité ndenge totali boye to validé ngo to tuni ba chinois ba bi problème ezate to validé ngo. Donc musala ezo sala mabiso to sala musala to sala aventure teke na ina fandi kana bandi ko finga tina telemi na keite nengo ya mbinga boye po yebi ke musala eza. Voilà donc c'est ça. Beret rouge, bino oza bato surtout yo, oza vraiment proche ya la baronne. Alors tant que bato bazaka ba proche na ye o lelo ba déserta ba kuma ko ba n'importe quoi sur Karine. To ba benga ki sita. Ye moko. Na bino bato oza na ye na mère ya bien besoin non proche na ye et le belabino ni te net nga le belange loroté net nga beret rouge boy le belange loroté sûrement parce que yo non oza boy na no balité bon wele la bota poane ozo comprendre et ana mutu na mutana vie na ya lobaki nga avant na bota ifuna bala ozo mona ba tu ba yebaka Karine aza mwana ya général Mokonzi. Mwana oya koli na éducation koli na ba norme ke non alamuki na tongo mapa batiaki beurre batiaki mateka batiaki ba mayonnaise batie na mesa boyine pe ko melatia sa nini abimi akena ye ozomona eza ndenge montagne ba grâce tembo kutu donc lipa kutu ndazo choqué maman je vais manger kutu na lia mais Karine eza bongo te Karine eza batieti abimi na yi mwana mususu eza batie kutu na nteme déjà ye na côté bazo sala ti yango. Donc différence c'est ça Karine jamais akoki ko bota kaka bongo sans ki abala soki abalaki bolinga bomona Karine azemi mais du fait que Karine abali te alati alliance te selon ndenge na sola na mami na ngai mami abisanga bi beret rouge bako kita ba mati soki na bali na onte na obota te loba pena ke ngamoko na moni ki ajo pena donc sentiment pena ke non to kende problème ezate ba ke ya boti ndai robala. Mais na ba norme ndenge signorita za na valeur na ifwa sani abali après robota comment se fait-il muto na abali te bolingi ya bota bazo bota bana makango grâce mbiza za bolole ifwa bota nana boti c'est comment mbali nani yebi te to betaka masolo to yebi grâce mbizi baza baso ya wenze to benga ba Thomson na Paris bazue balapisi esili akokenda zui zemi ba aboti mwana makango asundoli bazana bazali sembimba ba grâce mbizi bazawana ba mida la Taylor bazawana mwa mwasi achoko atela makolo mwindo ozo comprendre faux momi donc bandal lelo ti lobiso botike ngai mutu net mida la Taylor na ozwa ete mievo na tambola na moelon chaque jour que nazana na mida la Taylor moi so alekam abima mu pepe donc baza baso ba boti yebisanga mbali ya grâce mbizi nani mbali ya grâce tembo nani hein mbali ya mame mili nani to yebi mibali na bango te bango kutu bakoma kozwa ba mibali o lelo peut-être ayeba bimai na Karine amoni ke simbita atike omona grâce mbizi asa nini aweleli azwaki mutu jeune wana za mutu dikoso ndie koko bilali wana dondi so dondi tala dikosi papi dembelas awelelaki azwaki epo Karine asundola kaye yango pe na bisaka dondi ke mutu wana falo tela ngo ata babindenge yemoni ngidi ya banda cha babi mais dikoso kenda nango kaka boy ozwi dikoso komo tambusa ngo kana grâce mbizi kaka boy grâce mbizi akotambusa tambuso mutu elembi loko anwani azwa asundoli ozomona lelo lisola dondi na beta ngo lisusu mutu te. Vous comprenez, les années Félix Tigre, Bazaïna Karine, Lelo Karine a tiki au monde que succès ici. Bazaï sous l'actualité, a comment vider mais signorita Yoana Zakak. Donc, Bango Balanda Kamakambo Karine. Donc, Karine avant Bota, il faut bala. Romona libala Karine ngamna la kibino. Romona yango alliance na musapi signorita Bali, tozo dame pena boyeke non, to boy pe batu misusu ba kota na fete wana. To boy net nga na ozala protocole na porte sentinelle ya la Chine ezangai.
Donc Karine Mokondi soki aboti et soki abali ndako bota. Donc yango wana réponse na question na maman. Voilà, c'est un bérin pour toute la précision. Il y a Marambo, je circule internet, 1000 montres, 1000 airs dans mon top, cette information en est. Il y a un bérin rouge dans le micro, il y a Ronsi News Télévision. Pour aller sur Mambo, ils assurent eux, ils appellent à solo. Bérin to côté na actualité rouge. Il y a une semaine, il y a un bac qui répondait qui aux obéis chaîne à Bir sur à propos Athéna qui est pas la mère de la Chine. Nazana bamboa nga ba misatu, nazana Abir. Nana janvier. Nana Nyamakor. Bamboa. Bamboa. Ba kombo na bon. Bamboa, nana mboa kombo Nyamakor, nana mboa kombo Abir, nana mboa kombo janvier. Tuna ba question yo ba réponse yangai. Mamboze ko inda. Ota l'émission wana à propos oyo Abir Athéna qui est pas Sinorita. C'est là qui peut droit de réponse. Alors, le lot si vite au mona janvier na Bir. Pas au Sénégal la baronne, pardon. Alors, bis obi que sentinelle à la Chine et Zayou. Et aussi la baronne a tiki charge wana et pas na yo. Bazonga to bazonga te. Mais quand même faut appeler à monter maman. Abi il faut avouer la moitié pardonner. Au moins nous autres na question na ke musika na raisonner fort. Na raisonner fort moni makambo to sala na bisa ki autour wana ki to lo ba makambo na sentiment te po ba tie caméra o bandi ko lobozo finga tant na lobi na ba mbwana nga misatu na Bir na janvier na Nyamakor tant na lobi bongo bino mombo ebi bato wana nde ba finga Karine ozo comprendre pe bato ba rozwa chance ya Rolanda ngai bo yebi bato wana misatu nde ba finga Karine bo yebi pe ndenge nini bazalaka na Karine. C'est que Batouana baza banani baba mboa pour lelo tant bo fingi bo silisi après boyo senga pardon c'est que boza bamboa pour mboa kaka nde mutalia bisanzi nae mboa soki asanzi c'est fort possible ça nini a redame damajo asanzaki ya ndenge mona ba Bir na ba janvier na koyebi sona nuboye abir na janvier ba kozonga te oui mais ngande mutu na signaka lettre ya suka pona na valider obengi nganani sentinelle à la Chine. Est-ce que sentinelle a koko t'infiltrer pour aboma bato? Ngana nanga sentinelle na soda ya mulongo mbolo pene ya mulongo ya suka. Po na janvier na Bir baleki ngai. Mais porte na ngai nde po mona Karine, faut le kana porte ezanani. Ngai. Ezanet po mona wera, hein? Il faut le ke pa pape yenga. Na pesi ve na pape yenga mbote ve na bandundu donc ve sala ki sala na ngena zo signaler déjà ba sentinelle tout. Na bi ke ba sentinelle belé bazara ba Congo. Ba sentinelle nga muninga na bino sentinelle nga yeyo boko tisaka ba infiltré te na kati ya lupango ce que so kanga ki porte kotika ya infiltré à côté te ozo comprendre eza neti Hervé Gola massa na ngai na yebisaka eke zala mayele kokotisa n'importe qui tozo kotisa kaka pona kokotisa yango monike janvier Abir Nyamakor bakokota te bakozonga te la Chine ya Karine Mokondi ba mama autorité ba mama boîte blanche hein. La choupette officielle iboma na Karine, mama Anna Mokondi, mama France D. Botelema eza je ya Mida la Taylor na epave moro gugu gaga. Bango batu batindi batu wana pona basala nini. Ba ya ba comprendre les tactiques de jeunes abiso ndenge tozo évoluer pona ba pesa rapport kuna. Po ngai ata condition bozo pesa bango te poto ndima ke bozongi bo chrétien Mida to bo sala émission bo chrétien epave moro gugu gaga. Nga kutuma kamwane pa na ngezate. Vous comprenez? Ngana solarana Sinorita la baronne chaque jour. La baronne a ebisanga bibere rouge. Ndenge za boye, tokoki olimbisa po tozana problème na bango te. Munoko ya Bir mbanga ya janvier mbanga ya Nyamakor to futela ngo facture te. Baza libre ya koloba po kote ba kenda tourner tozala raté. Ozo monoko ya te ko Nyamakor ko tourner te ote mbwana nga Bir ko tourner te. Ba mbwana bango misa tang ba tournera biso tozala raté mais Karine azana problème na bango te. Prévenez que jour on to sala ki durer que pas massa nga ko fax to loba ki yango. Karine alobai ke azana problème na bango te. Mais sauf que appel na bango to koyamba yango lisusu te. Pembeni na biso ba roya lisusu te ndenge fe nanga waze ko aloba ke mbwana soki asuyo komisa mbo azamba. Pembeni no lisusu te. Abir janvier nazo sabino ke boaba bolole ba mbendre. Na sabino zaba muntu zaba Valère Kalangeza ba vetu la dikulu tala Kalange tala ve bota bendange kutu na yebisa bino na robenda bino kutu be lelo nazo biso ke na Bir na janvier nazo rédiquer bango ba mboa ba na kati ya cage mutu na tambola ne mwa mukeza nani Abir
po abir mo elongia eza na mo passable bo tourner ki na etomona ke mo lita meza zo forcer na mais aza mal éduqué naza na na otambola na ye nazo recadrer mais janvier tellement za munoko mabeli to ibakata vilaine ya ba vilain na bombie na cage. Vous comprenez? C'est que bango to ba finga Karine ni funa rédiquer bango. Yebisanga mama lelo ata yo bo bando vivre na mutu mo bo kabwani. Akwa bon ya finga ye. Tika mutu ana kende. Pe mutu ango eza nani? Karine mokonzi so bat ba tête avant kende poto tika janvier pa na ye. Vous comprenez? Pour Karine malgré kenda ku fuba kombola ngo. Basani fuba sukola ngo. Abira tika la na basani janvier na makambo ndako. Article bango ndako ba hôtel la TV bazo sala makambu tutu mais ya koloba kelelo ba changer ba ya kozonga na ba shuna ba limbisa bango to kolimbisa bango te jamais et jamais te na ozongisa bango te nazo tala nanu makambu na bon ponga nazo rédiquer bango so na rédiquer bango na moni que c'est bon nde na osala ni na kokotisa bango na bengi ba shuna na sala émission ke boyamba bir boyamba janvier azo kanisa ba yambi eta ba mama wana bazobima ba ke nosala misala na baonde konanga mwasi ozomwa mutu akembi azui $100 na azui ba jeans ne ba body ne parfum na yo lia tindela ba sœur na ye ba cousine ba nièce na ye mais akangi mutema zala nanu na mutema mawa hein akangi mutema se sacrifier lobité biloko nyonso na sa na tindela ngo janvier pona Karine. Vous comprenez, so bazo kabila bon pona Karine, mais subitement comme on a que bango ba baluki ba bando finga Karine. Na bato na bazana sentiment kabila bon te yango moninga na lobi ke ba kozonga te. Jemima ibele na regretter pourquoi ko sa l'émission na bololé net janvier, bololé net nyamakor. Monte ke ba yo taché mission, yo janvier keba. Keba janvier na zo so keba. Ba charge ba le défenseur bola muka Nicolas Mokonzi, héritier boula, hein? Bola muka, héritier boula Nicolas Mokonzi ya zini kumbi, bola muka, hein, Fenek Mokonzi, bola muka boko yamba ba bololé na kaka boete. Djoubek frappe encore, bola muka Miriam Apula tinala cinéma Morine bola muka ba le défenseur, bola muka, botika ba bololé na te ba ya kota kaka na terrain bo po ba na jeune na ba mais jeune na ba en tant que sentinelle na comprendre ngo. Funa démarrer bango na dénoncer bango ba kota te. Alors message ezaka ke non yambi bango te na ba chinois bazana maboko na ngani nazo rédiquer bango nazo recadrer bango ceux qui na moni que c'est bon na okotsa bango to valider bango mais aussi longtemps ngana na limité c'est bazali banda biri janvier nyamakor ngana na limité bozala bongo ngani mna opesa accès yango wana. Voilà, c'est comme vraiment la souka émission na biso, merci na batu so balanda biso et aussi merci na yo Berin Rouge pour un éclaircissement nyonso donc nanu bazongi na bango ti bolanda tindi ba oleka parce que dossier na bango ezana à revoir kuta souva te ba revoir en non mot de la fin na yo pas signorita. Ouais, mot de la fin nanga est pas signorita na na pesi na mbote na son Félix Richala quoi un prêtre parmi les prêtres na pesi mbote na vie nanga samouraï hein l'homme qui retient le bâton du commandement de la sapologie africain venanga samouraï balobi blouson moto ngando akufi na 9h na 14h via latie na nzoto donc samouraï pourquoi pas na Janta Binto de Lantamu hein Janta Binto de Lantamu prêtre na pesi mbote et pourquoi pas na JP Cross l'homme de 1000 milliards de 1000 perpètes na Montréal prêtre Beret Rouge yazo sala musala tala bato Beret Rouge sola na bango na pesi mbote na choupette officielle Renaline coach officielle la première dame d'Autriche mutema papi bishop kuna kumputu kuna Autriche et pourquoi pas na pesa mbote na vie Lizarazoum avant 32 ans de pouvoir Junior Okocha Kabanang meilleur buteur de mon pays hein yé na ticket pourquoi pas na Léon Tam voyage tant ta chance donc Beret Rouge a pesi bino mbote liloba suka na Karine Mokonzi na problème na mutute équipe nationale ezate équipe nationale c'est Koufa. Équipe nationale wamba aluka ba dembe la Karine ta équipe nationale ba aventure Koufa. Ba janvier ba bir ba aluka actualité ba zana actualité te ba si ba vida la Chine yambi bango te ba pesi dossier na maboko na ngani na osa nini na revalider bango. Ceux qui na ndimi ba koti so pe na boy ba osa nini ba okota te donc tozo sala ka musala na biso na pesi mbote na cameraman na biso azali na sima caméra na pesi pe merci na yo moko mwasi ya mwindo ya kitoko talaka shira ya kitoko boye oyo kozwanga na interview en tout cas grâce tembo grâce mbizi mame mili bino tout bo finga na bino Karine te po Karine na problème na bino te boloba po Karine aza soki Karine akufi YouTube ça nini et Kangami. On est toujours ensemble maman. OK, merci na ba fan news sur Télévision d'ici là
portez-vous bien. Ezaki bongo soldat Karine Mokonzi Bérin Rouge après c'est biso éclaircissement vraiment au lobaki abira zongi janvier zongi j'espère que bino soboyoki mamu so ndenge ezoleke na problème na grâce visiter sauf que elle comme dia panique abira lobi janvier alobi te wana maman na ngai ba adopter ba charge na ba défense maman na makilani Karine ko bota vilaine neti bon talelongi ma yokeba opesa Karine mpoko Karine bota mwana liboso ya vie na elongi makasi neti talelongi mabe au nom de Jésus Karine bota mwana bo mona Montréal d'ici là portez-vous bien ba fan na sur nos télévision nazana pour ça nous musala bo s'abonner surtout massivement na chaîne bino News bo le matin au monde anga toujours liboso na bino on a opesa bino ba information la famille qui ambi merci à vous la patronne Ronsi Moufansoni monsieur le DG Mielenzo le grand Voulouzi bonjour à toi et Steve Matumuna bonjour aussi à toi d'ici là portez-vous bien et je vous retrouve dans un nouveau numéro de votre émission Forever.